Mboté, je suis ici sur la route Mboudi, Pompage, Briquienne. Non, c'est dégueulasse. C'est bon, quand les gens payent des vignettes dans l'entretemps, la route est pas normalement propre. Je suis en train de nager avec. Regardez l'état de la route. Voilà la réalité sur le terrain. C'est une route peut-être très fréquentée, mais dans cet état, c'est un calvaire quotidien pour les usagers de la route et la population. Nous demandons à l'autorité provinciale de prendre des mesures urgentes pour remédier à cette situation. Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Yahweh, batela mikongo. Yahweh, benisa Congo. Yahweh, batela mikongo. Tokotiko bongisa mboka bakoko batikela biso Bangala na Bakongo, Kaluba Baswahili, Babebe na Bateke. Nami tulinzambe Pona nini boe Pona nini boe Nabo moinanga Minyoko uti wapi Papa se uti wapi Upe uti wapi Nalibota nanga Minyoko uti wapi Papa se uti wapi Upe uti wapi Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Nami tuninzambe, ona nini boe, ona nini boe, ona nini boe. Namo moinanga, minyoko uti wapi, papa se uti wapi, upe uti wapi. Nalibota nanga, minyoko uti wapi, papa se uti wapi, upe uti wapi. Oh Nzambe, yo mobondisi na ngai, na ntango na pasi. Papa ngai na Mboté, je suis ici sur la route Mboudi, Pompage, Briquienne. Non, c'est dégueulasse. C'est bon, quand les gens payent des vignettes dans l'entretemps, la route est pas normalement propre. Je suis en train de nager avec. Regardez l'état de la route. Voilà la réalité sur le terrain. C'est une route peut-être très fréquentée, mais dans cet état, c'est un calvaire quotidien pour les usagers de la route et la population. Nous demandons à l'autorité provinciale de prendre des mesures urgentes pour remédier à cette situation. Moi je vais le voir à la ville.
Ok, on va vivre le roi, la vie, mboka nini oyo okomi na deuxième fois bosunga biso gouverneur vive Kinshasa okomi na deuxième fois. Alors ce que total est réalité ya lobby lolenge bato batamboli makolo lolenge bato ba souffrir hier à Kinshasa. Je vous dis que c'est décevant. C'est décevant, c'est regrettable. Mais les Français, c'est bela wa, bazo buka banda kutongo midi pourquoi, bazo sala nyoso bomba lingi. Mais bazo e ba cause inondation à Kinshasa, il semblerait, eza banda ku ya ba expatrié o etongami kuna. Na niveau ya Gombe. Ndako mo eza na gare centrale wana balobi, be na lobi la mingi. Mais ministre wana na bino gouvernement, o bozo option obuka. Siko bino bo obuka na cité. Et pas paisible citoyen, oui, peut-être que na prise à l'état, c'est tout à fait normal. Tongi peut mettre maille, etc. Mais bato yo batonga bakanga banzela wa pour être maille qui na na fleuve. Bon ça là. Donc bino bo banga bino expatrié. Mais vous exposez la population na cité. Est-ce que c'est normal? Tu tous à la paix bato. Tu n'as pas vidéo sur bon mona. Tu as pu se minuscule lengi émission pour na pu se minuscule kanda ya robin na départ et d'autres c'est grave. Ils ont mis bino. Ma vidéo na tindela que c'est mieux. Regarde ici, ndeko na zozo ba risque. Bazo mema mutu na makolo. Ceux qui maï tala, regarde, ce sont des risques. Ba mema moi na classe. Ils ont ba risque moko grave. Ba konzi bino bo vandi, bo sala bino bo sali, quels sont les plans? Kokombo li sabato ba balabala na butu. Na lobe na bino ngo chaque jour. Bato bazo komo la ba balabala na butu na tongo to komika salité. Bo sakana ba kinois, bo mona biso ba bolole bizengi. Bino bolia mbongo bien, bovana biskama etonda raté et puis biso neto zo a conséquence sinon. Voilà la conséquence. Equity Bank na niveau boulevard. Bomoni plein. Maïwana est refoulé pourquoi parce que ça la place au Kendete. Ah ouais, Zalina, j'ai oublié c'était où encore. Et ça a fini mon quelque part à Gombe on. Botala comment maï tondi. Ah ouais. Nana besoin congolais kota yokanga itala embouteillage bandi à l'occasion de rien. Donc ma million bo oh ba MC bino bo bimisa pas ça ba soda ba régler circulation comme il faut. Apparemment bo ça la bino ngoté, bo saboter décision chef de l'état, conseil de ministre ba vandi ba décision ba résolution. Mais bino pour appliquer c'est un sérieux problème. Donc mo za ba tata la bino apparemment. Vous allez nous dire quoi?
embouteillage je parle sur une boule à terre mouké beti de Kinshasa c'est un problème image coach Angoto Omega na tindo ba image belé mon frère zala concentré na ba image ngana tindela kiyo coach la ba image bino bozute ezala ba vidéo na tindelo musuma ezotoka il y a beaucoup de vidéos qui sont envoyées ozo c'est la vidéo mon balami bali sinon tous les complices na bato balini Kinshasa te regarde lobby Omega tela bango vidéo moko ngamo na filmaki na Avenue Victoire na beti tout la Avenue Victoire donc na komi na pont wana ya mai wana to na Victoire na komi na mai to na Victoire wana j'ai oublié Kalam mai Kalam na Avenue Victoire mai Kalam la navigation Omega vidéo wana ezali il y a 3 minutes je vais vous expliquer et puis abino kanda siko biso Thomas souffri Kamboy, les moments de millions de taxes, vous à l'État, vous ne faites. Regarde, à la Avenue Victoire. Ernin, 22h, dans le Kanzela en ce moment. Biso votre vent dans la bandit Bracero, tout le Kanzela. Nous on a déjà parlé, mais là déjà maï. Ah, tout le monde est roulant agité, ah, tout le monde a permis de conduire, tout le monde a contrôle technique. Tout le monde est bangotawa. Ndero bilo to le boy me explique ça mutema. Je le parle comme un patriote. 3 pinés wala ba tindikango. Oya jaune wana bomondi ba tindikango. 3 pinés ba tindikango na mai po emeni de mai et pelate ba to bonne volonté ba tindikande ko wana. Du jamais vie. Ah Omega na tindela kio. Nazo tindela ba image moko ya place au basala monument ya Papa Wemba. Bandego Makamoto Olobawa ezate ponga na yini mutute Kinshasa Congo za tata ya mutute eza Congo na biso nyonso. Je vais vous montrer des photos mais du moins botala na ba ima oza Avenue Victoire oza kabaseli était za mituwa eza ka ko la kabaseli wana bandeko na ngai makambo yo il faut que Congomani nyonso toujours conscience to bongisa mboka na biso parce que boye peneza pena mala mingiti. Ça je vous dis vrai c'est décevant. Ils ont pena passe mingi. Omega, tu as la vidéo moi ma izotoka. Ma izotoka wana ezali wana Omega. Chango. Ça vidéo wana. Ma ipene izotoka pene de tala. Kinshasa la belle. Ma izotoka boy. Si que tout ce temps, oui, on a condamné la fois passée bande on a biso wana o bayaka ko o baba ba poubelle na jour en boula. On avait condamné tous. Oui, ils ont pena mabe. Si on a pena tout nimino tuna. Quelles sont les précautions bino bozui depuis batona ba boaka ba poubelle na mai. Kinshasa faut la sanité boé. Monsieur le président de la République, yone ba wano critiquer tongo midi pourquoi. Si boti attaché koko gouverneur la ville IDPS, muto bo pono vraiment je suis désolé. Oui, aloba nanga jumso, asola habito so alinganga te papa. Oh moi c'est pour un lingota. Salam salam alam to betelo maboko. Bisika bozo buka wana est-ce que ça solution pour te ba inondation c'est na Kinshasa. Bambon bo mobiliser pour la buka bandako. Mais bozo mbongo wana bo lukana solution ko kire ya ko fungola. Bo buka na ndako za la gare centrale wana maïke na fleuve. C'est décevant. To le belango yo quinoise. To la ndabiso. Otalambo. Awa Jérofar ezate sans syndic ezate. Awa sans syndic ezate. Ministre monta royage wa sans syndic ezate. Ale biso ba bolole bizengi na bino na moi boye. Mama Martin Mtakshai wana. Yanga mona fache lobote. Bombata ba lo ba longwa lo bia olongwa ti. Il a l'orgueil de coup. Cette information est tellement vraie que inbox na yela wana ba source na ya batu bataba na ba. Bomba s'en fout de tout le monde. Ta bo chema ke longwa. Ayebi ke moto akolo baka longwa ni za mama mata olongwa ti. Yango ils sont fous de Kinshasa. Pour information, au yebi que président Outé Kodinda Bumba za oseke. C'est qui? Ils sont fous à respecter arrêté. À respecter que des types de choses à l'oba zakuna te parti à yebi place à Simbami. Alors maman Marthe doit nous dire Kinshasa coupe parce que hier Linga Bumba za wana. Kinshasa est pour la parce que maman Marthe Linga Bumba za wana. Nous on s'en fout de leur relation. Tu dans la relation ni moi je connais pas. Et Taliban et Talibisoté. Capitale, il y a République démocratique du Congo comme il y a Sony.
Capitale ekomi ya soni nyonso ekomi mabe bato bafanda kaka po ekumba azwi lipumwa monene wana atelemiseli biso kaka wana alalaka ne kaka atimbaka lipumwa lokola loso ya pumba yana mama Marti na Faci bolibere Kinshasa bokoyamba bapaya boyo basuka kaka mpona te bapaya balinga bakende nzele bakende wapi bavilitere bazoya me moye batouriste bakota eza te parce que nzele ekomi pasi nyonso pasi inondation kutu na parlons même pas la vie des Congolais ezosimba te toyeba baérosion maman omoni lelo maintenant l'ennemi du président eza lonka bato baapembeni parce que toutes ces personnes là ce sont les gens au baza na kati ya UDPS baza parti au pouvoir baza censé bango nde ko soutenir président ya mboka kosala ke misala etambola bien exactement baza bato ya UDPS il ne le fait pas président aza na binemi partout y compris na maman na ye moko propre ennemi de numéro 1 maman na ye la plus mauvaise. La plus mauvaise qui ne soutient pas son fils. Ayaka ba nommé Batou. Ba nommé Batou bato na suka mabi. Ayaka ba nommé Batou. Ça la musala bien te. Ça merci toi Kabatou. Vraiment maman Marti là c'est exact cas urgent. Maman Marti avec beaucoup de respect. Moi je sais que maman nyoso linga réussite à moi nanae. Réussite à président Chilombo, ezaka koko ma présidenté, ezaka koko marqué, devenir président, être président. Là nous sommes à Gombe, regardez un peu, là nous sommes à Gombe. Ça c'est à Gombe. Ah ma Konjamoka vraiment. Ah nous sommes à Gombe, ah vraiment. Gombe. Là nous sommes à Gombe. Hein? On a beau donner la chance à M. Daniel Bumba, mais non, mais ça va pas. Excusez-moi, mais ces poubelles-là sont dans l'enceinte de l'hôtel de ville Kinshasa. Excusez-moi, s'il vous plaît. Regardez ces bureaux sales là, c'est l'hôtel de ville Kinshasa. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement va vraiment faire quelque chose pour la ville? Vous comprenez pourquoi il y a une inondation partout? Parce que chez lui est sale comme ça. Est-ce qu'il va trouver des solutions durables? Mboka nini oyo? Oh, comme il a deuxième fois. Sunga biso. Gouverneur, vive Kinshasa. Oh, comme il a deuxième fois. Oyoki elenge ya Congo.